kondima patinetego oyo patiego moinga wajana patiego oyo kondima patinetego oyo patiego Matondo bandeko balandi émission Bayindo Bola Mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka tomeseni koloba ekoyaka mabota mabino na tina seyoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akeite na kolata ba sous-vêtement ya tombola na bokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto fandi na mabele yetonda kita talantina nesongi anzina fumukusu ke munzala mpanda na ngola ba ye lisusu neleko yepo ya kokoba bongo misala ya 1921 ponini te bangunza pe batelemi kati na religion africaine benatina seyoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo talantina manaka mabiso mabengami bongo Bayindo Bolamuka tokolika soko tozongi na cadre ye bososoraka mobiangami na biso momesani ya kati ya manaka ya Bayindo Bolamuka bazeli susu moto ya kolakisa omiso mabino te ngunza manoka matomina to tambolina bango utamu ntango moko ya bangunza batelemi lisusu na eleko ye pene ya nesongi nzina fumukusu kia mzana panda na ngola po ya kobunda etumba lobiko ya loposo moindo ngunza manoka mbote boni pe bino sante matondo mingi deko ndombele pe bongo matondo lisusu na balandi banso bazali kolanda biso na bisika bazwami na banzi nzoto ezali kimia kati na etumba ya lobiko ya Bayindo matondo matondo kimia na kati ya tumba wana eza cri de guerre lelo biso na bino tosepelaki tosombitinia makanisi na maetali ntina ya moto na mokili ntina ya moto na mokili tobotami toyei kolia tobotami toyei komela tobotami toyei na mokili penza kosala nini mosala ye bangunza tope religion africaine ezeko sana eleko ye ezeko betisa mabaku kasi yango tokosengaka na bino bandeko balandi bolandaka manaka mabiso sans tendance et sans parti pris etumba lelo bandeko mosusu bokomeli biso po nini bangunza bazeko simba catholique po nini bangunza batelemeli mosengo nzoka mosengo nde molobeli ya peuple na tango yeto komi kasi tolobi bitumba wana eze bitumba mibale bitumba ya impérialiste oyo mosengo ayei kokoba na etumba ya bokobi misala ya 1921 ya Fumu Kimbangu oyo bangunza bayei kosala Cardinal Mosengo akobi charte de l'impérialisme article 7 il y a section 2 du régime politique. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Le gouvernement et le président Kabila perdent de l'égalité na yango pour ati opposition na mayemindele bakokumbaka. Donc un article 10 là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. N'ont pas de droit. Dans le pays du tiers-monde, nos intérêts passent avant la loi. Wana Cardinal Mosengo bangunza bayei batelemi na mokanda ya Mbanzansanda samedi 10 septembre 1921 Fumu Kimbangu alobi les autorités gouvernementales Fumu Zaluyalu vont imposer à ma personne physique un très long silence mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique, Kinsuni Kiame, sera soumise à l'humiliation
et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle qui peut Vekiami se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Ngunza manoka matomina bitumba mibale. Cardinal Mosengo a telemi. Binope bo telemi. Yamboto kota na bozindo ya makambo na biso. Ntina ya moto na mokili. Kasi tolingaki bopesa moke pole. Boze mal compris na bayiba kolanda kabiso. Po bato wana ba moni na lekoye, Cardinal Mosengo nde azoi charge ya peuple. Cardinal Mosengo nda yoki mawa ya peuple. Bino bangunza esengelaki bokenda na sima ya Cardinal Mosengo lokola mwanda nsemi lokola bato yonso Félix Tshisekedi lokola opposition yonso bakei na sima ya catholique ndenge batiaki 50-50 bozoi pe mwa bakuluna botipe na kati ya catholique po balobela peuple yambo tokota na siki ya masolo na biso mwa argumentation eteni na bino. Matondo mingi ndeko ndombele na banzi batu bazali ko comprendre biso te eza pamba te moyindo aza ya kokufa mundele aboma moyindo siko bangunza baye pona kosekwisa bayindo bazali ko nyokama butu na moi bayindo bazali ko bomama butu na moi ngolo bake ndeko abomi ndeko na ndeko ya moyindo ndeko apesi ndeko na ye kombo ya étranger donc moyindo apesi ndeko na ye moyindo étranger ndoka nde baebite to bayindo bazoyeba te tina nini biso bangunza toye na période oyo ezake Vatican to bongo catholique atelemi pona koluka bolamu ya bayindo pe bangunza batelemi siko pona koboya na ngonga nyonso pe na tango nyonso lobiko bato yaka ezalaka pe na baye oyo baza ya kokangama batu pe batelema pona kokanga bango kaka lelo catholique akomi koluka bolamu ya bayindo oyo catholique wana alukaka koboma parce que catholique muta jouaka rôle ya colonisation makasi awa na kati ya Afrique catholique a joué rôle moko makasi na kati ya Afrique pona colonisation. Lelo bayindo bazali konyokama bazali na pasi bazoluka ndenge nini bakolongwa na pasi nzoka bazobosana ke okoki kozala na likabo ndeko ndombele okoki kozala na likabo kasi likabo wana ebebi yo pe kaka pona koyoka moyindo abandi pasi te na période ya président Kabila moyindo abandi pasi kobanda kaka tuyama mindele ndi pasa bayindo ebandi toleki te kokoma ti na période ya Fumukimbangu na 1921 pasa bayindo ezokoba yaoti na Fumukimbangu atelemelaki tokiti tokomi ti na 1960 yango esalaki ba martyr ya l'indépendance batelema pona koluka bosomi ezaka pona pasi parce que wana président Kabila azalaki te wana Mobutu azalaki te wana Muse Kabila azalaki te kasi bayindo bazotelema pona pasi droit de l'homme wana na pasi o biso bayindo zali komona na izalaki te ba génération na biso o toye lelo tokomi kofinga koloba n'importe quoi tozobosana ke bakoko na biso banyokama babetama oyo biso tozozwa kute tozwi même chance wana te ya kobetama pasi o biso tozolobela tozomona lelo tozobosana ke pasi pe ya kala ezalaka makasi koleka oyo ya lelo catholique wana oyo biso lelo tozomona ke eza église oyo ekoluka bolamu ya ni ko libérer bayindo catholique wana ebundaka na ba martyr ya l'indépendance basango wana bakimaka le 4 janvier wana baye oyo batelema pona koluka bolamu ya bayindo bazalaki catholique itazalaka liboso na bango mais comment expliquez-vous lelo catholique comme liboso ya bayindo pona koluka bolamu ya bayindo nzoka nde na tango ya colonisation catholique ezalaki catholique ezali kobeta bato fimbu pona muta ndima Yesu catholique wana lelo Mosengo akomi kokotela mindele abosani ke ye aza mbwa oyo bazwaka na kati ya zamba baye kobokola pene ya bato akomi kokende kokanga pe baninga nini banani
bambwa moni baningani banyama lelo mosengo akomi mbwa ozo kwanga baningani banyama bayindo nyonso ba se relier sima na ye po ba lo bayende mutaye ko bikisa bayindo nzoka eza pasi lelo ba coloré bangunza batu ya majorité nzoka bazobosana ke tokoki jamais kozala batu ya passion moko o babengi majorité parce que biso toye pona ko bikisa bayindo tant tozolobela bayindo tozolobela même opposition même majorité mosengo akoluka kubulamu ya bayindo te soki abimi te na catholique moni soki abimi te na catholique donc ezana mutu moko te azana kati ya religion étranger pona koluka bulamu ya bayindo azati parce que ba religion wana ya mutu ko tsa bayindo na passe donc lelo batia biso te ne sika wana c'est normal bangunza tokutana na difficulté parce que moyindo azaya kokufa azaya kolala botala ko bana 1491 ti lelo to sali 5 siècles ya pasi ya souffrance ya bayindo lelo moyindo akomi koboma ndeko na ye moyindo emsu pona mbongo emsu pona kozanga abomi ndeko na ye omoni donc nyonso wana so tokoti cause ezali ya souffrance nde mutu ezosala ndenge wana nga nalobaka ntango nyonso ete soki boza bavoisin na bandeko eke bandeko wana baliaki te premier jour deuxième jour ntango bakoya kosenga bino eloko so ezala eza te soki olobi kaka ezala ezali to eza te soki olobi kaka eza te ndeko wana okaniselo directement mabe mpona nini nzala parce nzala ezala na matoi te moyindo c'est normal na souffrance o moyindo anyokamaka lelo moyindo akwa koboma ndeko na ye moyindo moni c'est normal ezaka ndeti na kati ya zamba banyama eloko akolia eza te nyama kolia moninga ne nyama baza na même espèce ali parce que eloko akolia eza te pe okuta banyama bazobunda soki eloko akolia eza te donc eza biloko moko eza naturel ntango passe ezali bokomona basouffrance wana bilembo ekozalana soki kuna kati ya ndako eke salite eza na kati ya ndako bainsecte babimi bongo esika oyo bato bafandi so epase ezali ifo tomona bilembo wana mais nakotuna kaka bandeko balandi mpo na nini oni soit disant bazali bato bayaka mpona kotia kimia na kati ya mboka mpo na nini oni azala na Congo central te omoni mpo na nini oni azala na baprovince mosusu te nde tozwa ndeti bandundu mais oni afandi na Katanga te bongo na Congo central guerre elekaka te mpo nini oni akende na Congo central te omoni bandeko oyo bazotia bangunza na esika moko na majorité bazobosana ke biso toye kobundisa ba force nyonso négatif oyo ezonyokola bayindo ozala catholique mais so toyebi ke na kati na yo batami na sima ya moyindo mpona oloba ke ngapi naza moyindo nazobunda intérêt moyindo na pasi oyo catholique esala mpona biso en tout cas tokodénonce yo en tout cas ndeko Ndombele toza awa mpona kodénonce lelo awa to lobi bakobenga bangunza baza bato intel mais lobi kuna sima mikolo bako comprendre ke bango wana bazalaki bayaki pona kobikisa biso bako comprendre moyindo ako comprendre atake moyindo a comprendre ka moi sima ya mikolo to retard mais akokoma kaka na esika koyeba ete bango nde bayaki kobikisa biso parce que mundele ayebi période tokomi ayebi esika touti ayebi période tokomi ayebi pe esika tozokende yango bazo préparer sika tozokende to yamba bolamu ezo ya te à partir ya lelo yango batiliser mosengo omoni parce que même so baoloba makambo ya baseni soki commission oyo ya maponi wana baolobela wana mais bato bakambaka ngo eza banani bato bakambaka ngo eza banani société civile abimela eza bango na 2006 ezalaki nani abe nani malumalu azalaki nani catholique bandimaka ba résultat bandimaka ngo te après tokomi na ngolimulu ese bandimaki yango donc omoni nyonso wana baza koambrier moni lelo oyo ba politicien na biso tozwi Moïse tozwi ba misusu wana o lelo ba se retrouver lelo na poto bakomi kobima bata malamu epa ba combattant lobi kuna bazalaki banani mais bon basalaka awati baliaka pe bambongo ya Kongo te moni lelo bake kobima bata malamu kuna te toboyi makambo wana parce que tous les politiciens oyo bazosala lelo bazosala pona ba intérêt na bango bazosala ba pona intérêt ya peuple te ya mo tozo dénoncer parce que ezana opposant moko te asala marche pona sime mati ezana opposant moko te abimisa batu libanda po ete carburant eza ya komata bazate mais babimisa libanda po ete baboyi président po ete il faut bango bazwa premier ministre mutabimi
mais za na mutu moko asalaka po ete lipa emati na Congo alobi ke peuple nyonso esala nini etelema ebima mpona tobunda mpona lipa baza te oyo te ndenge eza carburant emati transport emati peuple nyonso tobima mpona toluka carburant esala nini ekita baza te ciment emati peuple nyonso tobima bonso bato wana nde baoluka bolamu mpona bayindo te batika baaventure wana moni bazoluka nde baposte na bango mpona bavimisa mabumu na bango me bazoluka te mpona bolamu ya bayindo mosengo azoluka bisika oyo baangageaka ye bisika oyo bafutaka ye bakontinue kaka kofutaka ye oleke bayindo basala nini babika donc yango moni tozwi na mosengo na bango baopposant soki batiki baposte baintérêt égoïste na bango bapusani pene ya religieux africain baomona bangunza baopesa bango sikoyo tina oyo tata mokili atindeli bango bazala opposition parce que opposition il faut econtrôlaka gouvernement nde tina kocontrôle gouvernement nde esikanga na lobby ntango bamoni ke carburant mati baloba na peuple il faut totambola mpona carburant esali nini ekita ntango bamoni ete essence eza ya komata ntango bamoni ete ciment eza ya komata opposition nde yango wana azocontrôle baaction ya gouvernement po ete gouvernement yeba mpe kosala nini kolandela parce que président aza ye moko mais azokamba na gouvernement donc président akozwa akoyoka soki opposition asali nini alobi likanisa malamu oyo kotinda ya sala nini adécide mais opposition ya RDC pe Afrique ebundaka mpona intérêt ya bamindele nde sika oyo biso bangunza tozali nde yango totelemelaka matondo mingi matondo bandeko balandi bozwi pole na bino bato bokokomaka na bino bato bozali komona elengi pe sengo kofinga ezalaka kaka boye bacontemporain mwana na Maria tango bazali kobaka na kuluze na lingwanda bayeye ayelaki bazali koseka me tokolikia Cardinal Mosengo na bomwana na ye akotaka misa ya katolika sepelaka na mvwela nde alobaka nga mpe na kotanga mpo mokolo moko nalata nzambala oyo nde pa bandaki kotanga lokwa akolite apusi lokwa évêque apusi te lelo cardinal ndenge auti osala mosala mene songi ntina fumukusu kia muzala mpanda na ngola atangaki ekole moko te oyo ekomisaka bato banesongi ya nzila bosala différence oyo na oyo ekokani te mosala ya cardinal Mosengo akuti yango Vatican sala organe na ye mpo banyokolaka bamboka ata batindi ye bokangelenge mwasi wana ndenge bakangaki yaki mpavita lokola ayaki kokuta Vatican sala mibeko akonyokolaka baindo ya zena liloba bakisa te nesonge nzila bimeli na mokili ye batanga te mokili ya mfumu kimbangu na mokanda te me bazali kosakola différence yango na bandeko ya BDK bote ya bato kimanyanga tango mosusu baye bango malamu bote ya bato tango mosusu kibokongo baye bango malamu toko kamwaka bato bayebi penza enseignement ya BDK te po bato ya BDK bakolakisaka enseignement na bango na bato te mais ba proferaka plus na ba publication na internet na ba video kufinga nesongi ya nzila kufinga fumukusu nesika balakisa message na bango boyoka soni soko ekole ya BDK ebimisa kaka mfumukusu kobanda 1960 oyo ne mwanda nsemi asala BDK bokokaki koyinalisa ngai ya vuvamu kasi bokokaki te kosangena na katolike po katolike nda boma mingi na Congo diantotela obino bobundelaka bobima moke na confusion yango te zalaki sujet na biso ya mokolo mwa lelo kasi tango moso ezalaki na ntina toloba yango po na kotosa bino baye bokomelaki biso esalaki bino pasi po nini BDK ze kofinga mingi fumukusu ingeta po yango wana éducation ne mwanda nsemi atiki na bana na ye yonso soko ye moko na mbula na ye akomi deja mobange akoezitaka te kokoma mokando efingi moninga na chef spirituel akoedike bana lolenge kani ngunza manoka ya motuya o biso tofandeli lelo ntina ya moto na mokili na ye na botami na luki mwa goligoso na ngai mopanzi na sali bolingo na ngai likelemba na ngai na boti bana na ngai na dwipe misolo na ngai na tongi bandako na ngai lobi na kufi na tiki bana na ngai malamu
chacun pour soi, Dieu pour tous, moto na moto, na ndenge na nzambe nde ya bato yonso. Yango définition ya tina ya moto na mokili. Oyo batei partout esika toleki na bitelo, pe na beyamba ya bapaya ye bato bakendeki kosambela. Malobo mboka bi. Matondo mingi ndeko ndombele. Nde yango esika oyo tosali mwa introduction tango tozolobela makambo ya mosengo na ba opposition nde yango wana. Système oyo mindele bayeli biso nde yango eforme ba cadre pe bongo bakambi ya masanga to yongolo bake ya mboka pe bongo ya ba compagnie. Nde yango ekomisi batu na niveau mutu ayeba aye na mokili atangi pona asala azwa mbongo abala abota atikela bana mapango to ba richesse si makufi. Nde yango esali ke lokola ezaleli wana ekoti epai ya bayindo mingi nde eboti sikoyo opposition na ngambu ya ezaleli wana eboti pe majorité na ngambu ya ezaleli wana. Do ngolo elobi nini mutu akoli ayebike tina zui cop tina komi premier ministre tina komi ministre tina komi député na sala effort na s'enrichir. Tina komi député feza pona nga pe famille na ngai nde yango ekosala ke na biro na ye pa kolinga kobomba kotia mingi batu na ye pona intérêt ya libota na bango. Azwingo wapi na école oyo mosengo afingaki médiocre parce que mosengo muta formé batu bongo. Nde yango lelo tokomi na ba crise ya batu donc bazwa oyo bata oyo aota libumu na ye bazwa oyo bata oyo aota libumu na ye même wana kuna kota kita azalaki opposant soki ka koti na kati akomi kokipe libumu na ye wana kuna oyo wana na koti te ye paso kene pa ya bata olo banga so na koti na kokipe bino soki kaka ya koti parce que bango nyonso baza formé na système occidentaliste mais baza formé pe ya tata mokili te yango bangunza ba yesu ko pa balakisa batu moto na kata mokila yaka kosala nini parce que mutu ayebi bongo lokola za na likabo ya kozala un jour président ya Congo lokola za likabo kozala un jour député lokola za likabo kozala un jour ministre na kata mboka Congo akoyeba ke tina komi ministre eza pona libota na ngate kasi eza pona bayindo banso nde tina oyo yango toyeli yango tozolongola nanu batu na système wana. Nesika nyoso yo zali ndeko ezalo za docteur ezalo zali licencié ezalo zali nani okopesa tata mokeli titre nini na ndenge ya sala mokili asala mai asali mopepe okopesa titre nini bongo soki ye tata mokeli asali mai asali mopepe asali makabi nyoso oyo lelo bimeli docteur atini bangunza siko okopesa bangunza titre nini yango moi tozalaka na titre te fumukusu titre na ezaka ni songia ndila bangunza kaka bangunza tokoza na titre musu te likolo ke ba pesa biso papier to ke nisika moto tangaka te biso tata mokeli nde mutatangisa biso nde yango to yaka siro panto expliquer ete moto na kata mokili ayaka pona kokokisa posa ya tata mokeli ntoka posa ya tata mokeli ezalaka na bénéfice ya tata mokeli te mais kozala na bénéfice ya bato baza zinga to na environnement oyo moto wana ye kobotama pona nini parce que demande ya bato na kata mokili nde yango ememaka posa epa ya tata mokili akotinda molimo songolo tokopesa ndakisa bayindo bazali konyokama bayindo ebandi kobanda oyo mundela koti nde bayindo babandi konyokama traite de noir moyindo atekami lokola nyama lokola mbisi moyindo atekami lokola soso moyindo bazo changer ba forme ya souffrance epa ya bayindo kolandela ndenge bayindo bazokende kosala évolution ya conscience na bango. Moni moyindo bayebike na ngonga oyo dokola yebiteke droit de l'homme ezalaka banyokoli bateki tant ba mo mindele babimisi bamibe kwa c'est quoi comme comprendre droit de l'homme ba comme ça la commerce sans que yemo yebake bazoteka ye tie ko koma ke exploitation ya mutu komi tina niveau lelo moyinda komi ko tekama yemo kazo yeba bazoteka parce que bayeli bango ba tombola oyo bazomimba bango mingi na poto donc bayeli bango ba bourse ba nini ba ke na poto yemo ko moyindo afuti $5 na ye pona kine bako kangema do yemoko moyinda miteki akeye pa ya mundele omoni mais azolo baba koko na biso bazalaka bazoba pa bakoko biso bakanga bango bakokine koteka mais koko bakanga ye bateka ye ayebate ndenge pe yo pozo ye bateke okene ko signer kokota pona okene États-Unis yo moko miteki
apose olobanga na sa licencié na ke États-Unis pona ko bongo komi kuna bakomi ko nyokolo kuna ko loba na yaki akosala nini ndi yoza mayele ya na lobike tata mokeli atindaka sikoyo bato kolandela difficulté o bato bazana yango parce que bato bakotambola bakomona ke bazotambola na conscience nzoka bazobosa na conscience ezate moni memi mutalu ya liboma atambola kati alia kati abotaka pe mutaliboma abotaka ingolo baki mutaliboma na conscience pasa zoloba amoni yo pe na nzela bengi kombo na yo amoni yo pe na nzela bosololi na ye mais tango bosolola nde ndoko mona maloba na yesu ezo like sake aza ya na nzela te mais azoloba moyindo akoma na niveau wana moni siko il faut intervention ya tata mokeli atinda bato pasa moni ke bayindo bazolela pasi awa biso pasi nzambe sunga biso nzamba osala nini akotindela bino siko bato bakoya kobikisa bino ndetina oyo bangunza basali nini baye siko toye toko expliquer bato ke mokili oyo tozali na yango toyaka te pona libota na yo preuve ezake mwana soki aza na kati ya libuma aza mwana ya mama na papa mais mwana soki abotami yo mama soko boma mwana na yo leta kobima te leta kobima kangi yo pona nini akomi mwana ya nani ya leta siko botuna mindele ti baloba mwana o aza mwana leta balobela ngo pona nini donc baloba po ete mwana azala mwana ya mutu te baza mwana ya tata mokeli aza likabo oyo tata mokeli atindaka epai ya bato na kati ya mutu nde yango akosala likambo oyo ezake bato ebele bakosala nini bakosepela na yango omoni yango moni epai ya mindele mundele ayebi ke mundele moko aza valeur soki azali japonais soki azali américain ayebi ke mundele moko soki akufi eza perte ya Amérique po ete bayebi ke likabo tata mokeli atia na kati ya mundele eza cause mpona bolamu ya nini ya Amérique mais pa ya biso bayindo bayebi kutu valeur ya mutu te ya moi moyindo azoboma ndeko na ye moyindo eza ndenge moko kaka na nyama na kati ya zamba ayebi valeur ya moninga ne nyama te donc bato bakomisi biso bongo eza ne mindele siko il faut bato bazala na facilité bazala na mutema ya kofungwama mpona balanda sikoyo iloko bangunza baye balongola batentative na bango bazala na mito ya koloba ete majorité opposition parce que na majorité na opposition bango nyonso bakangami kaka epai ya nani epai ya mundele bato bakoya kobikisa bango ezali baye oyo fumuki mango alakaka ke soki longi aye longi ne mutu akoprepare koya ya kwatulendo omoni akoprepare apatia nini parce que conscience ya bayindo ekozala ya kobunga na kati ya mayele oyo mundele akosala nini akoyela bango omoni nde sika oyo bozomona ke bazokoka te comprendre religieux africain eza na nini nzoka religieux africain eza na matière enseignement oyo fumuki mbangu alakaka epai ya bayindo parce que babuku oyo ya charte oyo bozomona oyo euti na maboka banani euti na maboka bapoliticien euti na maboka banani euti na maboka batamayele batanga yango ese bakomprendre yango ndenge religieux africain azoexpliquer bango te eza likambo sikoyo ya mayele donc bato baye na likambo bande baye na yango donc mutu ayaka na kata mokili ayaka mpona kokokisa posa ya tata mokeli na kati ya mokili posa ya tata mokili eutaka wapi posa ya tata mokili eutaka na besoin oyo mokili azali na yango donc na kati ya quartier baza na difficulté moko ndakisa mutu akolobela bango liboso ya bakonzi aza te mpona balekisela bango mai pona baleki babongisela bango nzela pona babongisela bango ndakisa wenze losambo wana ebandi ezwi batango ebele nde tata mokili akoyoka akotia elembo moko ya moto moko akobima mutu na kati ya quartier wana pona akomisa pasi ya bato wana liboso ya bakonzi oyo bazokama mboka pona bapesa solution moto wana ntango akoya akobotama ndenge motu nyonso abotamaka akokola ndenge motu nyonso akolaka ntango mosusu ye mosusu mama ya voisin akobeta ye mosusu mbata mirefu emsu mama efuasa kobeta embata mais ekozala po ete lobi kuna akokisa likanisi na ye mpona alongola bino na nini alongola bino na pasi donc koyeya mota molimo awa na kata mokili ya mosuni ezala mpona kokokisa bilaka ya tata mokili kasi mpona molimo emonana yango elataka nzoto ya mosuni donc nzoto ya mosuni ezali solobi nzoto ya mosuni oyo corps physique oyo tozali corps physique oyo toza na yango ezali ndenge moko na elamba oyo nga na lati parce que lelo bomona nguza manoka na elamba oyo lobi bomoni na elamba mususu lobi kuna bomoni na elanga mususu boko yeba ye na elamba te kasi boyeba ye na nini na elongi donc à partir elongi ne boyeba nguza manoka mais akoko changer 10 000 elamba omoni akoko changer 10 000 elamba mais na elongi ka boyeba wana za nani
aza ngunza manoka à partir ya koloba na ye à partir ya komona ye pe na misala na ye mais o qualifier lamba te ndenge moko molimo na kata nzoto ya musuni tango mutu ayaka akolata musuni ye akolata yo koyeba kaka ke mutu aye na likaboni na misala o musuni wana azosala nini azosala ndoko qualifier molimo o mutu wana ye likosala nde sika naza ko interpeller bandeko tozala prudent tozala mayele banani oyo bazolobela bino na miniti oyo bangunza baza banani bozala posa bayindo babika lokola bozala posa bayindo tobika il faut boyeba ke bangunza bazoloba pona nini fumukusa aza ogiste pena nani bokota bosala ba étude parce que to changeaka ne bantoto ya misuni omoni ya vitankanga baboma ntoto wana esala nini ebeba me molimo ya vitakanga ebeba te molimo ya vitaka elukaka nini elukaka bolamu mpona bayindo yaki mpa vita batumba est-ce que molimo yaki mpa vita batumba yango batumba te me molimo yaki mpa vita elukaka nini elukaka bolamu mpona bayindo fumuki mangu 30 ans na boloko 30 ans ezalaki mpona mwasi ne nandimi te pete ezalaki mpona bana te ezalaki mpona yibaki mbongo te ezalaki mpona zwaki mwasa mutu te me ezalaki mpona bayindo basala nini babika molimo wana ese bakanga yango mpe na boloko eza te bakanga te bon toke na bambuta matwa toke na Thomas Sankara toke na mbuta Lumumba toke na Kwame Kume moni Nekodi Mpwanga bango nyonso baluka bolamu bayindo mindele baboma bango est-ce que baboma milimo na bango baboma milimo na bango te siko tango ya likokise koyaka pote mutu nyonso abandaka akolaka akokisaka mission nyonso ebandaka ekolaka ekokisaka na utai koloba na bino na ba émission utoleka na ba chaîne mususu na bino bino boy mutu o asala téléphone na ebandeli azalaki molimo yuteke pa ya tata mokili mais téléphone wana ezalaki différent na o esalami lelo ya lelo babongisi doki bakomisa ngo kitoko koleka oyo elekaki ingolo bake oyo elekaki ezalaki na mo berere mais tant que baosala ba production nango bazo corriger banini berere elekaki siko molimo wana o esalaka liboso soki lelo eyeke elati suntoto ya mutu mususu okoyeba yango te mais okoyeba yango kolandela musala oyo ya sala nini asalaki directement oyebike téléphone ya liboso ezalaka boyo oyo aye asali portable feke eza kaka nani feke eza kaka molimo yango moni mundele asalaka nini mutu nyonso technicien politicien na badomaine nyonso soki akufi aokende na tombo ya bato wana soki aza politicien aokunde esika bapoliticien baza na mosala ye asalaki soki aza technicien aokunde esika batechnicien bazalaki na misala ye asalaki soki azali soda aokende okunde esika basoda bazali na misala oyo ye na fonction ye asalaki na kati ya armée sikoyo ntango oyo le memi molimo oyo ekufaki ndakisa mbuta matwa ndakisa yaki mpa vita ndakisa fumuki mbangu ntango azongi na mokila molimo ntango akoya deuxième fois mpona kosala mosala na ye akozalaka na ngambo akobikisa bayindo parce que akufaki mpona kobikisa bayindo siko ntango abanda kosala akorefere na bato oyo basalaka liboso na ye moni ntango akorefere na bango akoluka koyeba lisolo na bango akoluka koyeba meme esika oyo bakunda bato wana moni ye nzoka eza na ye fumuki mbangu me akei esika oyo bakunda ye mpona kosenga bokasi na nini na ye moko isusu na kor wana oyo ekundaki eza normal na ndenge nini ntango totangaka mutu akozala na primaire atravaille de ntango atravaille azwi seke degré nesa ye nini emati parce que azwi seke degré emati aleki na deuxième kuna na deuxième kuna akokutana mpe na biloko ya deuxième soki atravaille azwi aleki na nini na troisième ese mutu a troisième akoki kolembana na devoir ya première secondaire mutu a troisième secondaire akolembana na devoir ya mwana première secondaire te akolembana nango te apata nini apata mpona leka yango moni mpona leka yango mais ntango oyo azosalela mwana première secondaire epa na ye eza nini eza révision ese révision eza mabe révision eza mabe te omoni révision eza mabe te ntango ozongi omini asala révision na matière wana asalaki oyo na yekolaki eza mabe te montere ya mutuka ezotambola
et commis sous pression baka osala o révision eza mabe eza mabete donc révision c'est que eza bokasi oyo ozongi susu na kata nini na kata monter donc tango siko mutu aza na kata vie amonike na osala mosala obikisa bayindo ake koluka tombo ya mutu oyo abundaka pe mpona kobikisa bayindo ake kosala révision omoni siko ake kosala révision mpona bokasi oyo mutu wana azalaki nango akoba mosala ya nini ya lobika bayindo nde omoni esika mundele alinga te bayindo bamoni esika nzoto ya fumuki mbango ezali alinga te bayindo bamoni esika nzoto ya mbutamatu ezali alinga ete amoni esika tombo ya ekimpa vite ezala donc azwa bakor wana nyonso abungisa parce que ayebi ke soki bakor wana eza physique ezali bokei bokomonake nzoto ya ekimpa ezalaki awa bayindo ntango bakokende kuna bakokende kozwa révision ya force mpona babundela lobiko ya bayindo nde mundela kimi donc yango moni epai ya moyindo ti akomi na niveau mundela akomonisa ebembe ya ndeko na eza eloko ya pamba koboma moyindo eza eloko ya pamba mundela akomisi moyindo ti na niveau wana yango ekomi ke moyindo amoni ndeko na ye abomi amoni ndeko na ye asali mabe amoni ndeko na ye akati nzoka azobosana ke nzoto oyo ozokata ezalaki na molimo oyo tata mokela atindaki yango na kata mokela mosuni eye mpona etumba mpe mpona kokokisa posa oyo tata mokela asala nini atindaki soki yo okati yango vi molimo wana ezongi na mokili ya molimo yo d'après omoni ke yo mpo korumela no na kata mokila mosuni parce que yo mutu olongi mpo tobomi ye nzoko ozobosana ke molimo oyo ozongisi na kata mokila molimo ake kofanda mpona kozela ti mokolo yo moko osala nini okozonga na mokila molimo me ntango oyo jugement ezosalama na mokila molimo na yo mutu yo bomaki esi na mosuni bato bakoyeba ke molimo songolo azosala jugement na molimo songolo ya bomaki bato bakomona te même jugement na eza na mokila ya molimo ekoya mpe komonana ana kata mokila mosuni moni bandeko na ngai koboma konyokola eza na ntina te eza na bato mingi oyo lelo bakokufa bagene ndeko ndombele ke mutu pa babeti ye masasi ta akufi bino boregrete mutu azalaki pena na bojeunesse na ye akufi avant azongi na mokila molimo soki ozongi na baincarnation donc na milimo nini ndenge eyela ntango mosusu eza mpe ye mpe abomaka mutu na ntango oyo ayaka lelo dokola ntango azongaki kuna na mutu wana mpe azonga kuna na mokila molimo basambaki mutu wana alongi oyo abomaka tata mokili oyo punition na yo ofutela ngo mpe wapi na mokili kende mpe kobotama mutu oyo mpe ayasali nini abota so na periode oyo ya kofuta eza periode oyo makambo oyo ayelaka na mokili makambo oyo ayelaka na mokili siko akokisaka te me na periode oyo aye siko amoni makambo nini nyonso bani kosala nini ebani kokokisa madok soki azalaki na periode ayaka wana azalaka kolela ezala na mbongo te periode siko akoya mbongo ezotosa me lokola bomaka mutu na periode wana aza oblige ifa asala nini ye bakufa moni donc yango eza nango na ntina te fumuki mbangu 30 ans na boloko eleka na 1921 fumuki mbangu azongi na mokila molimo na 51 lelo oyo bangunza basali nini batelemi na même mission oyo fumuki mbangu asala nini abana kobundela mosengo mpe asala nini atelemi sikoyo obeta kalikili nani yango oyo akanga fumuki mbangu nani oyo akondana fumuki mbangu ya mort eza belge sikoyo belge akanga fumuki mbangu lelo mosengo sikoyo azobundisa nani fumuki mbangu eza purement normal mpona kocomprendre yango eza normal mpona kocomprendre parce que molimo ya mutu oyo akangaka fumuki mbangu yango ni mutu ezosala mosengo molimo bato banyokola bayindo yango mutu ezosala epai ya bato nyonso bazolinga bolamu te ya bayindo il faut pe bato oyo banyokamaka oyo babomaka bango mpe basala nini baya me na ntango oyo eza na ntango ke elonga siko efe monana na bato na ngambu ya bato bino bonyokolaka omoni koya ya moto na kata mokila mosuni milef bato esengeli basosola eloko moko molimo nyonso eyaka ezalaka mpona ekokisa bilaka ya tata mokeli eza na molimo moko te oyo tata mokeli atinda kata mokila mosuni mpona longa te akokisa te eza te molimo nyonso eyaka mpona kokokisa kasi problème ya makasi oyo tozalaka na yango eza misuni oyo molimo wana esali nini elati omoni misuni oyo molimo wana elati na kopesa ndakisa moko ndeko ndombele ozotambola na bomoi na yo
okomi ndakisa ndeti na âge ya 30 ans na âge ya 30 ans na yo komi nango yo mwasi nyonso oyo kozwa oyo kaka oleka na nzela na yo mwasi na yo doki na vie na yo olinga na bandumba olinga na ba escroc olinga na miyibi olinga na ba assassin sans que yo moko sala nini oyeba sikoyo mukolo ko mona ke te tikana luka siko mwasi oyo na bana kobota na ye yeba ke na bana yo kobota okobota ba assassin okobota miyibi okobota ba escroc siko soki tata mokela tie molimo oyo ye pona kokokisa bilaka ya tata mokeli elati siko nzoto wana ya escroc esa okokana te mwana na ba technicien okokana te mwana na ba électronicien yango mo lele koma yango lele koma OK pa ba électronicien PC loko na yo moi opozwa yango lisusu ezate parce que misuni wana eza déjà ya kobeba kolandela tamboli ya ba boti na ye yango moni mokila molimo lobike il faut bo petola nanu bilamba na bino so na olobela bilamba na olobela misuni na bino il faut ko petola misuni na bino essentiel ke molimo na yo azala na kokoso te akuta tashi te na musuni oyo alati parce que molimo nyonso azalaka peto mais soko alati musuni nzota musuni avant nanu asala musala na kata nzota musuni na il faut apetola nzoto wana ya musuni effet ya kopetola nzoto wana ya musuni yango ezalaka azolekisa bizaleli siko ya nzoto yango ya musuni nde omoni esika oyo bomonaka batinda minyonso oyo tata mokela tinda kata mokila musuni pona batelema pona babanda musala tata mokela atindelaka bango basalaka liboso sacrifice to mbeka donc banyokamaka nanu yambo basala nini batelema pona nini konyokama pona balongola bosoto oyo eza na kata misuni oyo bango basali nini balati pona batikela sikoyo tana molimo esala nini ekokisa esalamaka bongo na aile spirituelle esalamaka bongo na aile politique esalamaka moko na aile technologie yango moni esengeli bayindo bazala compréhensif na ba erreur oyo ba autorité ya mboka na bango bazali kosala parce que ezali pasi po ete na kati ya libota wana emsu mama oyo abimisi président de la république mama oyo abimisi premier ministre mama oyo abimisi député atambolaka pe na banzela na ye asala nini atambolaki mais tata mokela azwi likabo atie epai ya moto wana kozala un jour président azwi likabo atie epai ya moto wana kozala un jour premier ministre azwi likabo atie na moto wana un mosu kozala opposant siko na kati ya misuni wana njoka musuni wana ebima na ona mundele bizaleli ya mindele na kata musuni wana esaini eza na kati ntango akobotama siko batindi ye mpona azala opposant akontrolaka sikoyo gouvernement mpona alobaka bambeba ya gouvernement mpo gouvernement aswanaka ayo okuta na kata nzoto ezaki nzoto eza na tashe ya mundele na kati oke mundele asala nini alingaka bayindo te ese moto wana olinga boyindo nde yango tozokuta na bakokoso ya bakokoso ndeko ndombele na kati ya mokili ya bayindo il faut batika temps bayamba bangunza toklakisa bosala bopetwa maboye il faut kosala boye ti tokoma na niveau oyo nzamba bakoko na biso akotangela biso susu bambeba te na kati ya mokili il faut tokleka na période wana ndeko ndombele siko il faut tokota na période wana nde moni mindele bayebi période oyo bayindo bazali nde moni mindele babimisi bamosengo balati kaka bayindo babimisi bamosengo babimisi batu nyonso oyo ya mabe mpona bakende kobundisa sikoyo bolamu oyo ezoyela bayindo siko bato ya bolamu bayeli bango bangunza bato wana bakongo bisa bangunza ndike baza batraitre bangunza baza na ngamba pouvoir bangunza baza place ba bazolia bambongo ya pouvoir bangunza bazosala bo donc chaque jour bato bakokende kobimisa n'importe quoi bazobimisa nzoka nde bato wana baye mpona bolamu na bango moko moni donc esengeli bayindo bakoma na nifa ko comprendre ete molimo nyonso yaka na kata mokila musuni ezala pona ekokisa posa ya tata moke mabaku tokutana na musuni ezalaka na molimo te mabaku ezalaka physique donc elingolo bake pono kene kobota mwana il faut tala etamboli na yo lelo bayindo bakomi kene kobota lokola basoso ndeko ndombele moyindo lelo film pornographique ekomi lokola eloko moko ya moyindo do alalelaka yango alamukelaka yango atalaka yango et pourtant bato basalaka ndenge wana eza mingi banyama nde basalaka banyama resonaka te moni moyindo aokende kobota azo raisonner teke il faut na bota a raisonner ngo te il faut na bota na kotambola neni psychologique na ngai na kozala ndenge nini physiquement na ngai pona na bimisa mbasi to molimo to mwana oya kozala
tina pour la société te yake kaka esika nyonso yake ya saini aboti nde toke nokobota ba shege tokobota ba tumoko o esengeli te parce que mindele ba kotisi mabe na kati na biso ba film pornographique ba kotisi biloko moko ezake e embryer ba indo bakomi kombina na ba whisky na ba nini ya omo monde na biso komi mutu pona revendiquer droit na ye azo revendiquer poete Moïse alobaki a revendiquer poete Moïse akoma président mais azotala te ke lobi na lala kintala aotala te ke loyer eza ya komata to bima na baba to revendiquer pona ba bayer nyonso ba kolonde mapango nyonso ba kitisa loyer na biso eza na député moko te azo lobela bango eza na opposition moko te azo lobela bango nde bato wana ni to kopesa confiance te bato wana il faut to peto la misuni na bango parce que ba oti na bambeba ya baboti na bango matondo mingi matondo ngunza manoka matondo bandeko balandi ezalaki penza na tina to pesa ngunza ntango basosolisa tina ya moto na mokili lelo bato mingi biso baindo toyebi ntina ya bomoi na biso te bandeko ba combattant mateya iye eze ya bino na mituna ya ngunza manoka esika nini politicien bimisi bato libanda po douane ezeshe esika nini ba politicien babimisi bato libanda po ciment emati kasi bakobimisaka bato bepo ya bibonga ya bango tango boze kokufa mpo ya bibonga ya bango ngunza manoka bolobi malamu mais sentiment yeze kobota makati ya moto sentiment wana eze lié na mosuni to na molimo po nini te soko molimo wana euti epai ya tata elati kaka nzoto yango moko es'impose ekokisa misala na yango po nini facilement molimo yango ekenda kokota na mayekuti na environnement po nini molimo ekenda kolanda mayekuti na libota yango euti epai ya tata mokelezo pur po nini ekokisi kaka te kozala nango po nini te monisi mbala moko mosala nango me koma molimo ekokisi te po ekuti environnement molimo esimbi te po ebotameli na libota molimo me po nini mwa mbilinga wana matondo mingi ndeko ndombele na banzi tango tolobaka makambo mibale tolobaka tango ya boyokani ya bato na tata mokeli na tango ya libebi eza deux temps bato baza na boyokani na tata mokeli bakozala ndenge nini bato babebi bakozala ndenge nini problème nini moni na kati ya bomoi ya mutu ya musuni eza na beerreur o mutu asalaka beerreur o mutu nyonso asalaka ekumbelaka mutu wana mbeba sima ya mikolo moni biso baindo eza na erreur moko o lelo tozobunda mpona réparation nango oyo mpe bato mingi baignoraka tonyokolaka bana Israël oyo bato mingi bamona te eza biso te mais un jour bako comprendre yango tonyokola bana Israël 430 ans konyoka maana biso tonyokolaki bango ezalaki bolingo ya tata mokeli te mutatinda itonyokola bango mais ezalaka sentiment physique na biso baindo tant tomoni bato baosalela biso misala malamu nde tomoni ke te esika mutu aza koluka droit na ye donc tango asimpose abite musala mwana sala siko ezali na osala emo te obligé tango obligé abali kosala ekumbi sentiment ke il faut siko bakota na boumbu nde bakota na boumbu 4 siècles wana tonyokolaki bango lokola tata mokili azalaka juste mokili wana oyo biso tonyokolaki baindo molimo nini oyo ekambaka na mokili wana na banzi eza molimo ya boumbu biso pe tokoma na période moko il faut molimo wana oyo tonyokolaka bato wana esala nini eya pe pa na biso siko ezala na défaveur na biso donc enyokola sikoyo biso yango moni na 1491 molimo wana esalaki nini eyaki donc elingo loba ke milimo nyonso oyo koya na période kobana 1491 tito koma na période na 1921 milimo nyonso ekoya na molimo ya konyokwama de ti azoya ebika osala nini akonyokama yango moyaki mpa vita ayaki akutaki boumbu
ya omoni mbuta ya vitankanga aye akuti boumbu ba ye baza ba kumu na biso ba fani na toni ya tata mokeli me ba ye ba ye kokutana na nini na boumbu ba piriger kaka boumbu wana moni mais tant to komi na 1921 tito ya kokoma na 1960 na 51 to kota ki na transition omoni ndeko Ndombele eloko moko ba yindo ekimaka bango bana Israël tango oyo batindi tango oyo babengani Moïse donc ngolo baké tango oyo Moïse abomi nani abomi égyptien donc Moïse ayo kokuta israélite na égyptien bazo bunda azui abomi siko nani égyptien atiki israélite nde sango memami eke epa ya nani epa ya pharaon ke mutu oyo obengaka prince de mutu oyo obengaka mwana akuna abomi nani égyptien Moïse azonga su na ndako ya pharaon te asali nini akimi kokima o Moïse akimaka epesaka bango perte ya temps ya lobiko na bango ya bana Israël pasa rumelaka epa Jetro epa beau frère na ye nde yango esalaka ke bazwa pe tangu ya kolongwa na Egypte mpona bakende ti na Kana do bamona terre promise na bango basala 40 ans na 40 ans wana bato bapesaka bango retard ya 40 ans wana ezalaka biso bayindo mpona nini na ntango oyo Moïse ayo ya kosenga indépendance ya bana Israël pharaon abandaka kosala nini abandaka koboya yango ezwaka retard wana ntango mpe biso tokokota na kati ya boumbu mpona tolongwa na boumbu tokosibiri mpe baefe wana biso mpe tokozwa transition wana ya 40 ans yango bomoni kobanda 1921 oyo fumukimango atelemaki so bakisi 40 ans omona ti 61 à partir ya 61 bayindo esengeli bazwa indépendance yango mpe tozwaki indépendance yango yango moki kobanda 61 ti lelo mokila molimo ya bayindo bayebi ke bayindo baza indépendant donc mabe nyonso oyo mindele bazosala bayindo mindele bakofuta yango omoni makambo mosusu tooloba eza na ndeko moko abengai nga alobi na nga bayindo ngunza ti bolobaka wana ke mundele akofuta biso te akoya mpe kosenga bolimbisi te nasekaki ye ye amonaka ngunza alobeli ngunza nasekaki ye makasi mpe na makasi nasekaki ye parce que biso bayindo tozalaka puissant ya dega kosakana te na ntango ya Egypte oyo ezalaki eza na mundele te alingaka pusa na peye na biso mais lelo liboso ya mundele toza banani eloko moko eleki tata mokeli na nguya eza te soki oza na nyongo liboso ya mutu azala mwana moke mais tozo oza na nyongo na ye eloko kaka oyo elekaka makasi pa na yo mutu oza na nyongo na ye kosengi bolimbisi milemfu omoni mais soki atomboki akofunda wana la police oza na devoir te okoloba la police ayela yo convocation kaka ya pamba kokima ndako moni mais ntango yo ozolobaki ngunza ti bolobaka bongo epesa basenga mundele akili kosenga bino bolimbisi nasekaka mpe nasekaki makasi butu wana nyonso ntango oloba ibomo pasi ozotala ngai nasekaki makasi pasi namonaki ke biso tokofunda bamindele epai ya policier te biso tokofunda mindele epai ya tata mokeli siko mindele na nguya na bango na bokasi na bango basamba liboso ya nani liboso ya tata mokeli nde esika ezali donki engolobake soki boza na boumbu nde molimo ekoya ekobala na molimo ya nini ya boumbu soki boza na bosomi molimo ekoya ekobala na bosomi yango dernièrement na utaka koloba na bino na lobaka boy bakoko baloba zala na ndoki omoni bakoko baloba zala na ndoki mais lelo so totuni ba pasteur lisesa bakoko bongo baomona bakoko banani bandoki mais so tuni koko pona ni bakoko baloba zala na ndoki koko wana osani ako expliquer yo parce na kata ndako soko boti bana wuti mwana moko azalaka munoko makasi na mwana moko azala mobulu soki lobi kuna baye koswanyisa bino nana ngona oswana na kata ndako mwana na te ya munoko mwana munoko oswana mais na tango oyo atela bino makeye na kata ndako bofingaka ye mais mukolo oyo bakoya koswanyisa bino mwana na oswana mukolo baya kobundisa bino oyo abundaka mingi osala nini ya kobunda nde esika bakoko baloba ndoki sala nini zala na ye ngolo bake mabe nyonso eza mabe te donc mpona nini tokoma na niveau wana il faut ozala na molima bososo mpona comprendre sens ya mabe na sens ya malamu ndoko ya comprendre ke moni bandoki oyo lelo biso tobenga bandoki na tango oyo biso bayindo tozalaka na boumbu te bandoki pe basalaki nini basalaka basase oyo biso obenga basase na tango tozalaka na boumbu te basase pe basalaka nini basalaka parce que tata mokeli
atindaka milimo nyonso eyaka na deux temps soki boza na ntango ya boumbu milimo wana ekoya ekovivre na ntango ya boumbu soki boza na ntango ya bosomi milimo wana ekoya ekovivre na ntango ya bosomi na ndenge nini assassin aye totali soki epai mindele baza na ntango nini mindenge baza na ntango ya gloire na bango epa na bango kuna basase mpe basali nini bazali me basase na bango kuna baobenga bao banani barange omoni lelo oyo batindi oni eke kofanda mingi wapi na katanga kuna pone yibaka banini eyibaka ba minere na biso mais biso na mono toyebi nini eza mission ya observateur donc basase ba miyibi ba se déguiser na kati ya nini na kati ya oni est-ce to mona mabe na bango donc epa na bango ba mona mabe wana te biso moko ba yindo ne toko bimisa mabe na bango po ete ba yenda likanisi boy donc ndenge moko pe na tango o biso ba yindo loka tozokota na période na biso ya bosomi période na biso ya mulima malamu période na biso ya bokasi bandoki bakozala basase bakozala bato wana nyonso bakozala me na tango wana ndeko ndombele assassin akozala mpona protéger Congo ndoki akozala mpona protéger Congo muyibi akozala mpona protéger Congo parce que miyibi na tango wana tokotinda bango mpona bakende kozwa bacorps ya balongo ya bakoko oyo mindele basala nini bakenda nango basase na tango wana baofanda na bafrontière mpona mindele basala nini bakota te donc tokotilize bato na tango oyo tokomi na période na biso donc biloko nyonso tata mokende mutu asala yango boumbu bosomi nyonso mibale tata mokende asala yango mais soki oza na molimo ya siku ndoko comprendre ngamba musuni ya bosomi eza place nini mpe ngamba molimo eza place nini matondo mingi matondo bandeko balandi tobendi mpenza suka ya manaka na biso ya mokolo malelo elaka mfumu kimbangu ekolekaka te soko ekokisami te. Samedi 10 septembre 1921 mfumu kimbangu atikaka bilaka. Bilaka yango ezeko kokisama ezeko leko mupepe tokoliki te. Tolobaka katolika ezeko bundisa président Kabila te kasa ezeko s'attaquer alors na bilaka ya mfumu kimbangu. Bolatisi mokili bilembo mibale ya majorité pe opposition. Tala epa ikani libota moko oyo yaya ke in opposition leki ya ke ina majorité leki ya kokia boma yaya kokia boma leki mpo ya ba coloration ye bolatisi bango. Fumu kimbangu alobaki prophétie interprétée, mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice de Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Le gouvernement de l'Afrique entraîneront sur le conseil des Blancs leurs populations respectives dans de guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays de Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle de l'homme blanc. Ainsi, ils deviendront le poids de Blancs. Bakokoma, Mosuni et Saleli, Yaloposo Pembe. Bino bandeko ba combattant, iye bozeko bundisa, mboka pe misala mabino. Bozeko bundisa, misala ya bangunza. Mingi parmi bino, boko zongate, oela kaka, fumu kimbangu. Boluka, bobima, mopanzi, ya elakeli, kasiboza nangambo, ya lipamboli. Ngunza to bendi penza suka. Toli moko, na bilenge, na bakulutu, na mibange. Batia eloko moko, bakulutu soko kaka amoni elongi na bino na télévision, alobi mwano ya koloba na ngai nini. Pe bilenge soko batali bino, amasa o ya koloba na ngai nini. Kondimane zete kati ya bato. Na minute moko, toli na bayi bapesa ki biso ntango. Matondo mingi na bino bayi bozwi tango ya kolanda biso. Na banzi bakoko baloba.
na ngonga nyonso to na tango nyonso esengeli bateyaka yo po ete moto nyonso ateyamaka ezala biso bangunza toza pe na baye toza pe na oyo azoteya biso kotala biso na musuni boye toza mutu tobotamaki tokoli eoza pe na ngonga oyo tokotika nzota musuni kasi soko ozomona musuni na biso ndoko kritike ndoko loba oyo koloba me yango te po ete yango eza nango elamba me molimo nde yango tata mokili apesi tango oyo toyaka liboso na bino mpona koloba mpona koteya bino boyebaka teke entela alobaki entela ateyaki osutuka kaka boye te ngunza manoka elingi koloba ke eza malamu mingi ozala mosungi ya sango ya tata mokeli mpona lobiko ya bayindo me kozala makasi mingi soki ozobundisa pamba te soki babikisi bayaka baprofete ntango bayaka na de bilembo mapamboli na bilakeli lelo oyo botika kokolere biso koloba ke toza bato ya ngambu boye toye mpona bolamu ya bayindo bayindo bazokufa butu na moi moyindo azoboma ndeko na ye butu na moi bokanisaka te pasi oyo bino bomonaka ya komona ete na Ituri na este bato bazokufa bokanisa te ke bayindo bangunza babetaka maboko mpona pasi wana so bokanisaka bongo bosalaka baerreur bangunza bayebi nde kozi ya pasi wana esika yango ezowuta omoni me badefandaka kolatisa yango epai ya motu moni pasa bayindo lelo te bakoloba ke président Kabila pasa bayindo lelo bakoloba te eza epai ntel te pasa bayindo suksi eza mindele donc botika kolatisa yango epai ya bato nazoloba malamu mpona bakombata bokofuta po kase nazoloba malamu na ngonga oyo bokofuta bapo kase parce boyebi kanda ya bamilimo ya bakoko na biso te boyebi kanda ya bafumu ya bakoko na biso te bisika bango bazali na oyo nyonso bino bozosala olieke bozala na ngambu moko biso na bino mpona to défendre cause ya bayindo bozala na ngambu ya mindele na bino baopposant na bino bato majorité oyo olieke bozoka kosoutenir kotala kete bato bazoluka bolamu ya bayindo toyeba ndeni ya kosaproche pene na bango mpo toluka nini nango ekosala parce baza na message oyo tata mokeli apesi olieke bobundisaka makambo oyo tozoloba malamu sanza oyo ezali sanza ya Max sanza oyo Fumukimbangu abotamaki tozokota na sanza oyo bobandeli ya Fumukimbangu sanza ya mine tito kokoma na suka ya mbula oyo bandeko na ngai boyeba ete kanda ya tata mokeli ebanda kobeta moko oyo nyonso esika zala fanda akanisa mabe pona mboka na ye oyo nyonso esika zala fanda aloba mabe pona mutu boye boyeba ke ngonga na yango ekoki matondo mingi matondo bandeko balandi na maloba ye penza nde tobendi suka tango yo zekolanda bibelu tango yo zekolanda minyaku ezena bato mosusu alali te ezena moto mosusu alei te ezena moto mosusu ameli te mpo ya pasi ya lobiko ya loposo moyindo kimia Fumukimbangu balongo mpe bankoko ezalo mabotama bino tokutani na bino na manaka na biso ya analyse na bayindo bolamuka matondo mingi Atana pati yengo, atakundi mapati nete yengo, oyo pati yengo, moinga atana pati yengo, atakundi mapati nete yengo, oyo pati yengo. Yo peki kolo bango, eba kiniye, na batango bajagre, yo de la kaka